www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika la kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo 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 alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele. Bonjour mbote jambo nabino nyonso bato yo bozaka fidèle na biso bato boninga biso to fonctionner bien pour que biso to satisfaire bino bien. Alors quand on a cadre ya recherche na phénomène ko tambola un phénomène ko kutana d'autres yo kutana ndo na biso mobali poto le bela sujet mombwe ba sujet bino mombwe bi quoi ba sujet ezaka mobali mukolo batam mukolo babima ba mike ba maman to benga ba maman Dubai ba maman bazara stable o balinga bazomo ba petit chéri na bon pembeni to le bela des sujets wana batami ko babima na ba mike ba maman mikolo bandima babima na ba jeune et là on y ça ke babima na bango bon motivation nini basala et pas ba jeune wana pour que bomba ko rondima ba proposition oyo bango bazo proposer ba jeune wana. Alors to kutana ndo biso mobali yende ensemble na yende to lobela phénomène wana ibana ondeni pani bando biso mibalu be bando biso basi bandima bango ko courir risque wana autant mutu moko wana a jamais papa na yo mobité qui ne risque rien n'a rien on dit yo na ebo vivre. Bonjour Ndeko. Bonjour. On comprend déjà ce sujet autour de Belango Lelo, phénomène bolingona batamikolo quoi. Yo za jeune to mo jeune boy. Et si est arrivé un jour que yon dima obimana maman ou to ba maman Dubai, ba maman ba stable, ba maman tokos, ba yo propose po bomba linga minga ba mibala boy et puis to so yo kon déjà. C'est ce que bomba yo proposer yo bobimana bango. Bon, si je wana faut bandona bien, si j'en ai faut bandona bien des banda. Pour si j'en ai banda ndeni. Au moins biso bas na biso to génération na biso. Ming bakenda kota ba pa mikolo. On point. Siko ba maman wana batale ke ba shana na ba desi ba papa mbali na bo ba desi faut ba balingara. Siko balingara pa mikolo. Biso siko ba maman na ba kita na génération na biso ba jeune. Mais elle ba jeune mususu bon ba punana bon ba maman net biso boye. Tobi ke ba maman na ba osela ba chance na biso omuna maman mo ba kolo alinga bimana biso mais bito ko bimana emso ndinga palpite ba mbongo mais batu misusu na sima na reta ba raisonner pour ba malédiction autant que maman abota yo jeune mo bozo bimana et ça a bien été wana et ça a bien été makas mais na ba jeune musu ba landa ba maman na pona mbongo net nga beso ba maman na ba na ebité ba oswanga te ngana otana venir na ngana. Donc on a vu ça soulever pour moi quand ils sont essentiels. Il y a lobby à ta maman on a ba mingi ba maman non mingi ba on a objectif mon corps. Ba so ba chance il y a ba o ba non fraîche quoi. Ba o ba non elenge. Bon mon baby lo ni bon ça na ba chance na bango. De pas lobby sous pas moi ba maman on a vu que bazar de c'est pas ben na bango pas ben na bango ba kita plus c'est pas ba amitié. Ba maman pe ba tout là te ba fanda pamba te on de ba cause ba jeune garçon. Ils sont basés ba jeune garçon le moment ba et le ming ba ni ça les chances des ara. Chance il y a jeune garçon pour zano elenge ana na carrière ebele na échange ya mbongo na ye po na ndimite ke ye moko jeune maman wana be ba maman na mikolo jeune alinga ite ndeka to ebeza bango monde balinga ba jeune alors ye mo sa ndi jeune on dit ma sa nyonso po na jeune wana ndeko bon ce que so arrivé pour ma phénomène on peut maramba comment on changer ba maman na vraiment ya tantôt na ndenge nyonso quoi. A comment proposer pour biso to nga mingawa na roulata na moi ketch ça là c'est na malgré tout ça accident ma kasi awa on dit mais alloué là ton appartement est bien a outi Dubai aye moi ketch moi bien moi lamba moi bien yo pe na quartier na bino bi pa baninga na yo po mona si ndeko abonga bon nga lo kona pe rifa pe ça melanga pe tout tout nga sko so ngi ça melanga sala mta vérité na kocha wangu moi sinanga na bisi moi sinanga ta mama mkolo alinganga yo ça ke na ke pepa mama na mukolo so ba mbongo ni na lukana so ba mbongo ni bena li ba mbongo ni to ke to kabulonga na mwesi nanga et ça la moi j'aime so mwesi nanga pe no appeler pe baleri
na mbonga mama na mikolo esi pe sala melanga na sobi moins na ngade na kenda ba moins na mama mikolo na biso olek na nga moi songo pa mama mikolo kabela moins na kama kabela $50 to ke to lia net nga ba mama na mikolo ko bima ne mo pe na resona tala no mama na nga ana mama mikolo un jour songa na sala ba mama ba to bongo seki nga pe mama na nga un jour ba sala bongo yo nga ma garda ga ban na nga na ninga ba mama na te na ebiti na nga linga ba mama na te mingi ba sala nga ba mona ga ke apply boy ba na ba mikolo mais malédiction mo be o sous le lote lobby a raisonner ba chaîne belé ba pe sanga résoudre comme na loba era ra photo garder ba na biso basi ba rate ba mama mikolo so neti mo jeune moni ke ozali na mo jeune ko mo beta na pa mikolo tika ba yene mto a raisonner basi bazé belé ba jeune bazé belé na Congo ozonuka ba jeune elo na wani ngana episaka ba ya belé to garder ka ba na biso to garder ka ba de combat la lobby bien les baya et belé bo skizinga pour na tautologie lobby ba garder ka bande na bango ba garder bande na bango piaka ya libanti yaka ekenda nango o banti na mutu malembe ti bo ko lobby ke lobby à venir eza que o envier maman na mukolo ka pour na souci ambon ka pour na souci bo ba phénomène belé abi comme elle est déjà oui alinga maman mukolo abenga ku tu voir même abenga ku copine na ya jeune ba ke pas maman wana et à présenter copine n'est pas maman étant que petite sœur naï ba maman na comme biso tout obi qui ba libérer bien à ça ni à l'obé appelle ça copine naï camar on a $50 comme ba mon bon peu bon pas cité moi c'est la mobile ba qui na bon ba c'est un bon ambiance maman mukolo fana mobile mukolo elenge pe fanda elenge no pour que ma bon évolue bien déco comme mot de la fin concernant ce sujet au pe ba mbote ya bato ba Hollanda yo. Bon, mbote na pesa ga mingi na pesi fe na nga wilo mina na Paris na pesi mwana nga kasi ya mbote na pesi fayi makamizile mbote famille ndavu mbote ba camarade na nga baleki beli na pesi ka ba onyoso mbote. Merci beaucoup. Voilà toko bakaka na cadre ya sujet biso alelo siko tellement que tozine de kwa mobali moi ça bongana mobali to lukape to associé na ndeko moko ya mwasi. Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com c'est-à-dire que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com Olingos information culture ya bale ya politique ya betanoka www.potonapoto.com na tunité to bomana oyebi pe bino pe potonapoto boalo yenge mekas tadi na personne no ba mbote belé na loba mingi te pema na moi sa zemi pema na to sala avortement précoce. Quand on a bino bande ko nga ba char ami internaute ko ba na sujet na biso oyo to moni de ko moi si comme to taki ko associer l'histoire na biso ande ko mobali o que sera bon te moi ça bon aza mobali to moni de ko na biso moi si donc je salue bonjour ndeko. Bonjour. Boni kombo nonani. Sarah Limbute. Bonjour ndeko Sarah, merci pour notre temps na yo au disposer en pour na biso. To yo le bel sujet moko o ezaka phénomène bolingo ya mikolo na ba jeune. To soulever un point moko essentiel ba ndeko na biso ya basi ba maman na mikolo ba tonda na ba maison ba terrasse oh l'argent les embête ba lingaming ba jeune garçon. Alors yo étant que moi c'est le bela sikoyo jeune ba jeune fille au babimana ba tata mikolo étant que jeune fille oso concevoir image wana ndeni. En tout cas vraiment eza pasi mingi na biso ba jeune quinoise eza vraiment pasi. Comme on a jeune fille lokola ngai na comme obimana papa moko ya 50 ans pour apesa ngaka $50 apesa ngaka $20 pour na sombela ngo eloko en tout cas ezo ça la propreté ezo ça vraiment bien té pour mutu mususu amona ndenge yo lata akanisa lokola okenda pa ba papa wana nde apesa ko bambongo or que za bongo té ezaka na maye na mbongo na nga na zui na bindenge na ko gérant ngo nazwa na kene na keta gambela ba ballon basala na bango ngo babilama eza ngo ya moins cher na kena somo la malanga na repasser ka poser la ka propre muninga mutuse ramon fi wala ta bien asala ndeni pa la tabu abule le ko nga na kene pa ba papa na or que za bongo te ale yepe ameki akekuna ye eki osimbe na bandenge mo ya mabe to musu papa na sali chance na ye
akangi makamune belé ya vie moke abebisi déjà venir na ye. Or que ça propreté ça vraiment kitoko te. Mingi baloba pe que ba papa na ba bonde balomba bien. Otalo na petit chéri no montali ah et son asenge eloko boy papa sanga po libérer eza vraiment la difficulté. Alors et papa na son akie na lelele ka mondambo na simbele mo suki na lobele ka mo loba mukie a céder nemba moko yo bat ba comment préférer na bomba qui pas batona qui ba vivre na ba jeune garçon na ba. Eza bien te. Po ba papa na pe ba pesa na bango mbongo. Mais mbongo e bongisa vie na te. Mbongo le contraire soka pe so mbongo a benda ba chance na yo. Azoyiba mayele na yo po ba yaka po luka eloko mo na katia ba jeune fille. Alors yaka pamba te ka bika pe so mbongo jamais. Ayi apesi mbongo abe loko ni na ozwa kati na yo. Or que ça propreté. Il faut biso ba jeune qui noise vraiment to changer. To changer to tika parce que toza mibali ba génération na biso bazali muninga mususu akozala zala mobile na ye mais muninga oyo azana ye se ah yo mobile ngo zala ne asela koni ali ye père yo kabongale alandika o muninga na lobaki abwaki si mobile ne wa jeune azana ye akoma vivre na papa mobe ya mukolo. Or que ba papa na ba bebisa ba venir na biso ba bebisa ba vie na biso ezo sala kitoko te. Et en plus bato ba sala makamba bongo baza ba chrétienté. Eza ba fi o baza ba mopagano vi na ye Alexandre na ba boîte na ba bar ayebi atande ba prier nzambe te ayebi atandenge vi ya nzambe ezala te. Donc tant na mobimba Alexandre ka na ba boîte na ba bar yango moni ba fi belé ba okufa ba fi belé ba se retrouver na ba sida ba fi belé ba se retrouver na maladie belé. So tali bien na Congo ba tu ba okufa ça ka ba jeune au mona koko po okufa ya pasi papa mobima po akufeza passe ezaka ba jeune fille ba jeune garçon pourquoi ba olanda nzela mabe. Or que banzelo ba olanda neza propreté il faut tout natia en général parce que ngai mo pe ekomelanga ngai ba papa belé ba tanta ngai mais na yebaki ndenge ya ko gérer yango na mi kendemba monte parce que sona kendaki ngape tom sona ngana suka mabe tom supelo ngana kutana Beni manzate na sala non pe mission lelo. Donc eza mabe vraiment faut to tika to mesa na vie nzambe toza ba chrétien nzambe alingi ba vie obiso ba jeune to sati yango kanda na nzamba o sepela na ngote o boma toujours ba jeune azozwa toujours ba jeune au mona po nzambe azwa mama mukole za passe azwa koko za passe toujours ka biso ba jeune de to kufa donc mabe vraiment. Tu comment on a réponse yandeko na biso mwasi concernant ko bolingo ya mikolo na ba jeune apesi ba vie na ye apesi ba raison na ye. Alors pour na ye c'est basé plus à lobby ça bien té apesi ba désavantage na entre autres à lobby batwana obimane oui a ozo étoile na yo ozo chance na yo yo za na carrière ebelé contrairement ya papa wana ya sa colle ya celle déjà vie na ye. Alors, le que a ba chance pour que permettre à encore à vivre longtemps, soit pour faire na et kende susu liboso. Ton viété, ton vivre quand ba jeune abison de tozo vivre na bango lelo, malembe nzambe a osunga nzamba tika bana ete. Ndeko sara limbute un mot de la fin na yo na bato ba Holanda yo na site na biso, bambote na yo famille libota puis ba connaissance. Bon, mot de la fin na ngeza que biso ba jeune il faut totika vie oza malamu te. Na vie faut osala toujours na maîtrise. Il faut ba ko gérer loko nyonso loko so eza mukie yeba ndenga o gérango so peza munene yeba ndenge ya ko gérango. En tout cas, ezo ça vraiment propreté parce que totala mingi na surtout na Congo biso ba jeune to kufa mingi. Oyo ka jeune moko surtout so na minute oké même na mama yemo. Oké na bopito ya minene. Okutaka ba jeune fille. Bana ba sida ba misusu ba maladie poani toye bo gérer makambo to sala te. En tout cas za propreté to tika na pesi ba mbote na nga mingi na ser na nga Cynthia Kapashi wana benga ke major général la bouche autorisée na Ixila Kaili Kapashi na pesi mbote na vena nga Patulu Gemba na minute aza na France donc azolia vraiment mbala na kati ya France quoi. Na pesi mbote na batu nyonso balinga ngai bana poto tu ba mbota trop na bino nabi ke ba ser na nga matongi baze belé kuna ba vena nga matongi baze belé mais so na banzo tanga bino temps mususu na yo sala livre pamba mais
bambote kaka horticola bambote belé vraiment surtout vraiment sœur na ngai Cynthia Kapashi yende makambo vraiment donc merci. Merci beaucoup. Voilà pour notre sujet biso ya lelo to clôturer déjà awa to ki ba avis andeko mwasi na ndeko mobali o apesi ba point na ye concernant ce sujet na biso ya lelo. En plus en même temps pe ba pesi ba conseil na bango o nde tolobaka na catholique aza mato ya koyoka ayoka akoba toujours na pratiquer malamu alanda vie aloenge te pressé te malembe nzamba tika bana ete nzamba salaka. Je remercie le bon Dieu qui a permis à ce que to kutana biso nabino lelo to présenter émission. Je remercie base nanga ya Masimanimba, base nanga ya Merveille Mabulu, Christian Dias, nga Christian Dias, Plamedine Tsukami, Laetitia Dinalo, Elohim Dinalo, sans oublier Nana Imanja Lilas Kabamba Lilas, Tiffany Zaza, Bébina Monsour, Gloria Sécurité, Manuela Numix, Divine Ngoli Kassa, moi ça pembe. Rosine Bimbaki là, bino nyoso, nalinga bino makasi, Priska Amba, motema yanta, Karen Tambwe, moi na mungala misuga. Bino nyoso, ana kieni mangando, bambote na bino ba gros bisous. On se retrouve juste à la prochaine numéro. Bye bye. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de CPLA TV. CPLA TV est un décodeur, il y a un mboka, partout vous avez des Congolais de la diaspora, au sommet CPLA TV. Et ça a ma chaîne Nia Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est appelée, il y a des Congolais, pays à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à ouest, babenga biso besoin sa promotion là il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, to bime zeki ka promotion. Vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV et ça pour ça va client là bango babino to zongela promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, nous avons ébélité, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez béler beau benga, vous allez recevoir des décodeurs à CPLA TV. Bah maman, et si on a vu nos pays, ça qu'on a la carte pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film à Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, les gens la carte. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, chaîne il y a sport na carte donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, tout cas si binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la carte. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous c'est pour la carte et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, beaucoup ça peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de un numéro, bottine de la biso, pas coordonner la bino, et puis biso peut routine de la bino, CPLA TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter CPLA TV. Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information, culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com. Natuni tieto bomana, webi pebino pe potonapoto boalo yenge mekas. C'est-à-dire na personne no bambote belé na loba mingi te pema na moi ça zemi. Pema na auto ça l'avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo aleke mboyo lele kembo yo mama
alege mboyo lele tobinela gangolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele